là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misu na bino témoin. Tala biloko kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko kitoko. Ba mama boza wapi? Ba teni ya malunga ya valeur. Na ba sœur oyo balula molato. Ba tantine ya kilo. Ba serre ya poa. Tala bilamba ndenge ezokolengalenga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso. Asungi biso makasi. Tala ba robe ya mariage ya valeur. Mama biloko ya kitoko. Ba soirée ya kilo. Abenwe bakombazia mikwelwidie. Bandeko tobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Numero na yangwani ezoko s'affiche. Tala ba jean oyo tolingaka. Bateni ya bapapa ya malunga ya valeur. Bapapa oyo balula molato. Bapapa oyo balula kitendi. Bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Pour passer commande na yo, après quelques jours okomona biloko liboso à porte ndako. Numéro na yangwana bandeko bo hésiter te bobanga te. Partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso. Ndeko Charlie abimisi sekele libanda. Tala biloko ya kitoko. Abenwe bima bimbote. Bandeko tobenga ye oyo Charlie Lubulu ye oyo. Bonjour, bonsoir. Na bisika nyonso oyo bolandaka ngai partout dans le monde entier. J'espère que vous allez malamu. Ngai nazali très bien na bolingo ya Yahweh Nzambe abateli ya facilité apesi susu makasi na ya liboso na bino na ntina ya ba réalité ya mokili. Nazali kopesa merci na bandeko nyonso bazali ko soutenir nga de loin de près dans l'ombre. En tout cas merci. Ko commenter, ko like, ko partager ba vidéo ya ngai petite sœur na bino yalo la ngongo ya Irlande. Vraiment merci. Na bandeko nyonso baye bazali ko s'abonner tango nyonso bao bazali ko bakama kati na chaîne oyo ya ngai ndeko na bino. Vraiment merci. Yahweh Nzambe mokeli azongisela bino ya mingi koleka. Na ye ndengaka na yebisaka bino ba papa nanga ba mama nanga ba yaya nanga ba papa leki ba papa kulutu bolandaka ngai petite sœur na bino ya lola mongongo ya Irlande. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te tolanda. Eza na ndeko na biso moko bango bazalaki na possibilité. Bazalaki vraiment na mbongo na bango. Papa asalaka, mama pe asalaka. Do epa na bango penza bazalaki na bozui. Mais kati na quartier bisika bavandi bino moko boyebi na ba quartier batina bat bazala na bozui na bango. Batu mususu bazalaki babola, batu mususu bozui ya mingi te, batu mususu donc toyebi ndenge makambo ngo ekendelaka. Mais bandeko na biso na vraiment bazalaki na bozui. Bazalaki penda ko simba mbongo. Bazalaki penda balobaki no bawana bazali batu ya mbongo. Ezali la kibungu. Si nini yaki komona na ndeko na biso apesi lisolo lobi yalo la beta lisolo na ngai na te yami na mokili. Soki babandela ka vie na kozungela erreur nga na sali na vite. Ye na ndenge bazalaki na bozuwana ezalaki ya bapara na ye. Mais Yesu koyo azalaki vraiment moi lolendo mingi. Moi komi tombola mingi. Moi komi matza mingi. Na ndenge ke to abata mbongo, tozana bozui na biso, tozana nyonso, tokelelaka na biso te. Alors na kati ya quartier bisika bazalaki kofanda, ezalaki na ndeko moko ya mobali akoma ko linga ye. En tout cas ndeko wana ya mobali bazali penza na possibilité te. Bazali penza babola penza donc ozomona penza bozui moko ya difficulté, maman na bango za koteka makala.
ndeko mobali wana akomi kolinga ndeko mwasi oyo bao baza na bozwi na bango abandi kolinga ye ndenge kaka mobali asalaka soki azolinga mwasi na ntuka ndeko mwasi oyo alingaki na ndenge moko ya mokete aboyaki asosoli ndeko mobali bandeko ayebiseke yo oza mobola oya kolinga nga mpona nini nga na bino toza ra moko te yo soki oza na besoin mwasi kende linga mobola lokola yo mokili makambo bandeko munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te tolanda asosola ndeko mobali na ndenge moko ya mokie te yo nga na yo tokokana te bino boza bapauvre bino boza na eloko te oyoki soni te oza na courage ya koya kolinga ngai ezala mbalano ya suka mokolo kobandela makambo mokolo kozongela makambo nga na yo tokosuka na ndenge moko ya mabe bandeko mikolo yo koleka su mwa ndambo oyebika mobona mobali soki azolinga mwasi bakataka noki te mwa kolandela aye lisusu kozongela lisusu malobango ya kolinga lisusu ndeko mwasi bao baza na bozwi na bango ndeko mwasi alobi yo ozoyoka te olingi nakangisa yo olingi namema yo na boloko mpona nini yo ozobanga te nga nde toza na posibilité nde toza na mbongo nakobala kaka mobali ya mbongo nakobala mobola te yo lokolo ozoyoka te omoni makala na mama na bino atekaka yango bana kwa kotikela ona prison olia na kofunda na bapara nanga tokokangisa yo suka lelo ezala mbala ya suka kolingaka nga lisusu te na yebisi yo ndeko mobali vraiment bango mpe bazalaki na possibilité penza te bazalaki vraiment na vie moko penza vie ezalaki kitoko te pasi penza mama na bango atekaka kaka makala yango nde ezalaki kosunga ye kotanga baklase makambo nyonso babotamaka bango mibale tango aye kosisa classe azwi diplôme d'état mposa ezalaki ake université me makoki penza mobulu lokola azalaki garçon moko malamu na quartier garçon moko respect garçon moko mayele penza bandeko mwana malamu bandeko na quartier azalaki très bien penza batebele baza kosepela na ye respect botosi en tout cas vraiment garçon moko vraiment très bien mais loka ezalaki pasi kati na bango bozwi lokola bazaki na bozuite ekomaki lokola mwa eloko moko boya kotumbolaka mwa sujet moko ya moquerie kati na quartier ezaki penza kitoko mingi te alors mama na bango aki kosolola na tata moko azaki peka na quartier na bango na balabalo ya ngambo azako tangisa na université mama aki kosolola na papa na ete soko koyedenga yo lokolo tangisa kuna omeka kokomisa mwana na université po naza na mposa pena continuer ba étude papa na lobi mama kokomisa ye eza problème te misiko minerva lo banosala ndenge nini abi papa na kobundana kaka na ndenge nateka kama oyo kaka na ndenge azwi diplôme d'état ndenge na peka na kobundana malema asisa université papa meka kosunga ngai lokola azalaki mwana malamu lokola azalaki mwana moko botosi kati na quartier papa na lobi azaka mwana moko malamu mwana kosunga ye na kokomisa ye papa na biso wana akomisi ndeko na biso na université abandi kotanga mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda ndeko mobala bandi kotanga lokola zalaika mwana malamu lokola zalaika mwana botosi bizalene wana memi yango tina université ko aider bandeko ko sunga bandeko ko saela bango batepe ko sudo boyebi kane makambo ngelekela kuna ezalaka terrible mais ye penza zaki doki ko aider bandeko doki mutema ya mawa mais difficulté zaki na kaka côté minerval difficulté côté transport difficulté côté loko kolata mais azo bunda na kaka mayele na mutu na ndenge moko ya kosakana te baya kosala connaissance na mwana ministre moko boye kaka kuna na école lokola zaki garçon moko boye azaki na mayele azo aider bato mipe bakoma ko tchaika nde esika mwana ministre oyo apusalaki pembeni ya ndeko na biso oyo mobola bafingaka mobola na quartier oyo basosolaki pa ndeko mwasi mwana ministre apusani pembeni na ye pasa moneke garçon oyo aza na eloko moko kati na ye bakomi kokangana bakomi kozalazala bien bakomi kosolola tia kokoma abandi pe komema ye na ndako na bango mokili makambo bandeko mwana ministre akomi komema ndeko na biso oyo mobola epa na bango ki camarade bande kola ki camarade ye makasi akomi komeme tina ndako na bango bavandi bazo travailler ndeko na biso mobola azo expliquer mwana ministre ba cours mususu kote basala boy kote bazongisela boy kote okendele boy papa na ngo awuti musala aye ay kukuta bango bazo travailler bazo solola azo expliquer makambo ya classe atuni mwana na aza nani abi papa aza collègue na yo oui aza collègue na to tanga na bona université mais papa problème aza nango aza na difficulté ya ba transport babilamba ya kolata et puis minerva la futa kadoki na ba difficulté donc vie na bango penda eza vraiment moi passe mais azama yele papa
aza penza mayele donc azo sunga ngai vraiment azo expliquer nga babiloko mususu na ye bakate donc yende mutazo aider ngai yende mutazo aider ngai papa lobi ah bon abi oui abengi mwana wana ndeko na biso mobola avandisi abi boni papa malamu okay to soli na mwana nga expliquer ngai ba makambo mususu ndenge ezo kendele mais pourquoi ofuta ka minerval na retard na ba difficulté uzana problème ba transport ba bilamba abi oui papa naza na difficulté ko to na parce que na dépenda kaka na mama na biso mama teka makala donc l'état mama teka makala sangsa mbongo na futa minerval na sala bonazo sabo yango moni naza na mo ba retard mi côté minerval abi ya solo abi oui ministre wana lobi problème ezate ngai na ofutela université ti aussi sa classe na ko futela yo université ti okosilisa classe mokili makam bande komobola azwingolu na sima camarade na ye totala makamu ya wenjamba asala ka makamu nzamba asala ka soka zana besoin sunga yo soka zana besoin alongola yo na ilamba o balatisa yo na lolenge yo zaleli yaza capable totala ndenge vie ya mwana mobali ezoki ne ko changer ba forme azwi ngolu na sima camarade na ye papa na bango alobi akobano futele minerval ti ya kosilisa université kuna pe na quartier kuna ndeko na biso pe ya mwasi wana oyo wana za kofinga ndeko na biso koto yo mobola aye pe kolingana na mobali moko ya possibilité bandeko ndenge ka ezalaki posa na ye po ya lobaki lokwa bango baza na possibilité akobala pe ka mobali ya possibilité abali pe mobali ya possibilité suka na libala moko grave talaka papa na bango za ko sala mama na bango za ko sala famille wana pe bayaki ko bala pe bazana bozwi na bango alors libala ezaki vraiment terrible suka na libala ndeko na biso abali akeko kota libala kuna yake ndaki na libala ngo boyoka ni penze zati na mwana mobali wana boyoka ni amalunge zalaki tena mwana mobali wana lokola mwana mobali wana bazana possibilité na bango mwasi bazana possibilité muke soki bazoma ni kuna soki bongo na ozonge pa na biso tozana mbongo na biso soki bongo na okende nanga mwana mobali pe boniko esinga na yako lingo wana ezaki masolo ba parents na biso ti boni boyko boye na bodo bango na ndako kuna do na kime penza zala kozala na ngoti garçon na mususu mutu penza raisonnement penza ya malunge zalaki te mususu ano babala na kina ndeko na biso oyo boyoka ni penza zate kati na libala bayako bota mwana moko me ya matata suka ndeko na biso oyo ya mwasi oyo afingaka bato babola wa sosola ki ndeko na biso ya mobali oyo baofutela minerval papa ministre ayeko zonga na ye pa na bango akangi biloko na ye azonge pa na bango alingi susu libala te parce que bazo yoka na te mutazo respecter muninga azate koto tozana mbongo na biso koto pe tozana mbongo na biso donc libala penza ndenge pene kendela kezo simba te bakabwani ndeko mwasi azonge pa na bango na mwana moko bandeko mokili makambo eza matata tolanda lisolo na bokebi nyonso bo partager ba vidéo s'il vous plaît bo aimer et usala ngai bien makasi bandeko ndeko mwasi ya kozonge pa na bango na mwana moko koleka mwa mikolo muke papa na bango akufi papa ya bandeko na biso oyoyo oafinga bato babola papa na bango akufi batikali na mama ko pusa na sumwa mikolo na musala kuna bisika mama na bango asalaka compagnie déclara ki faillite esengi ke balongola ba travailleur ndambu po boyebika makambo ndenge kendila ndenge bamboka na biso ko ningana na suka tozolongola bato ko longola bato na kati ya bato na balongola ki balongola susu mama ya bandeko na biso oyo ya finga bato mobola mama longwe musala papa akufi mama longwe musala donc vie penze bano kende na ndenge moko penza ke ebandi ko sala mwa vie ebandi ko kita mwa ndambu talaka papa zasu na bomo ete akufi mama musala elongwe bozasu na ba entretien bozo bimisaka o bozalaki nango kaka ba sorti ebandi pesa penza ke makambo penza ebandi ko kita mwa ndambu mokili makambo bandeko ndeko na biso bakoma ya kufutela minerval et papa ministre avanda ne pe calme alobaka na ete azolandela ka classe na ye parce que ayebike mutuna azofutela ye minerval azali azolandela penza edaka pe toujours mwana ministre wana bakomi penza bakamaradi na ndenge moko doke ekomi lekana kindeko ekomi kolekana kindeko bakomi opese bilamba bakomi kopese ba argent de poche bakomi mwana mobali penza mwa bachangement bando kota penza malé mama na bango pe mwa fond ya makale mati basake makala penze ko penza mwa mingi penze mati mwa ba changement mike ko mokota na ndako na mbongo na bazo pesa ke minerval akolongola mwa ndambu asungi pe mama longoli bazongisi ba bandi ko changer na malembe
papa ministre alobi ndenge ezabo ilikuwa bosi sa classe kalate agence onga nazalaka nango na kotia bino mbala moko na bobanda kosala donc bo respecter na classe botanga pena na serré parce que naza jeune esika na kotia bino bana mibali pe babundani basisi classe mbala moko papa ministre wana atie bango na agence wana oyo azalaki nango wana na ndeko na biso mobola na mwana ye moko ministre wana bakomi kosala na agence ya ye ministre wana bandeko mokili makambo bakomi kosala na agence wana ndenge basisaki classe papa ministre azui bango mbala moko atie bango na agence wana bakomi kosala ndeko na biso mobola vie changer ndeko na biso mobola a changer abali akomi na mwasi vie bongwani akomi kosala na agence wana azozwa mbongo chaque fin de mois salaire moko ya bien et koleka mwa mikolo chef d'agence na agence wana ayeko kufa tango chef d'agence ayeko kufa papa ministre wana lokola azako mona ke mwana ndeko na biso oyo mobola azaki mayele mingi azaki très courageux azaki ma garçon mo azaki cadre na makambo ebele ayeko préférer yende akoma chef d'agence lokola chef d'agence awuta ko kufa ba remplacer ndeko na biso oyo mwana mobola oyo bazako finga mobola na quartier batie akomi chef d'agence na agence wana bango bakota tanka ba sisi classe bandeko mokili makambo vie ezo mataka ka ba étape vie ezo changer kaka ba page ndeko na biso azo bongwa na kaka kokende pote komi facile kokende kozonga vie penze komi kitoko makasi mama pe kuna donc a changer ndeko na biso ya mwasi o wana za kofinga ndeko na biso koto mobola vie ekomi donc moi manèvre tela kaka papa akufi mama longwe musala et mo ba complication ba ndoko ta mingi garçon moko aya kolinga lisusu pour la deuxième fois parce que libala liboso ekufaki mobala mibala ya kolinga ye lisusu ya bwena bwe mo pas la suna mo ba lolendo wana ya koluka ka bwena bwe zaki lisusu te parce que azomona pe makambo zoke na ndenge moko ya se mobali moko ya kolinga ye alingi mobali balingani na bango sans problème osala ka oui quand même na sala kana ngai nazape na moya na mona mo bambongo nanga balingani na bango na ndiko na biso wafinga babola azui mobali mibale balingani abali lisusu bakomi ndako moko mendenge bavanda na ndaku mwana mobali oyo abalaki ndeko na biso ya mwasi akenda ko yebisa mwasi na yake patron na biso za bizaleli malamu patron na biso za humble patron na biso za simple patron na biso alinganga mingi patron na biso to solola ka kitoko mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko to landa azongela ngo mingi apesaka témoignage ya malamu ya patron na ye esika ya salaka epa ya mwasi na ye na ndako mwasi na ye nani ndeko na biso oyo azako finga batu babola na quartier mobali nesuka uti musala ayaka kopesa témoignage ya malamu ya patron na bango eko leka mwa mikolo ndambu akweli problème na musala ye ndeko mobali oyo ayaka kopesa témoignage ya malamu epa ya mwasi akweli problème na musala bapese 10 semaines avant na ndako elongwe 10 semaines babaki su 10 semaines elongwe 10 semaines babaki su 10 semaines donc comme le quoi système a corona ko bazoko bakisaka ba 10 semaines oh mwasa mona ngo suspect bité na ndenge na mona makama musana ezo kendeleza suspect papa so musala ekufi toko vivre ndenge na bi mwete ngape zo déranger mais nazo comprendre pourquoi ba ko mobeta bitanga ba virgule bo donc kompenza ko kende na ndenge moko donc suka balongola na musala ezo sala parce que comme ko déranger bango mwasa lobi mais yo yebisaka nga bosola ka bien na patron na yo patron bien za bizaleli malam patron na bino za simple patron na bino za humble est-ce que moi ezate o luka moye yo moko solo la na patron me ka ko telisa ye situation za nango ponde bazo bakisela ba 10 semaines bo eza bien te suka omona kaka balongoli yo mobali lobi oui maman ozana raison en tout cas fona sali lango nazo zela patron zonga parce que patron azate akenaki vacances na mikili ce ka patron zongi na koluka pena ngamo ko pena na kutana naye na meka ko expliquer problème ngo ndenge lekelaki ndenge zaleli pona zomo na ko ba di personnel na biso bazabna na mposa balongola nga musala mena zomo na pe mabeonga na salite moi ça lobi oui en tout cas suka ka zongi kutana na ye penza solo la na ye talisa ye papa so musala ekufi to ko suka ndenge nini bakomika kozongela zonga na maloba ngona ndako ekosala pe patron uti mikili patron azongi tant patron azongi mobala yako betela moseni soloki patron azongi ne nazawe patron azongi mingana ko préférer mama to kendenga na yo omoni so to kenga na yo ezalaka malamu tant yo vandi mupanzi ngana zo sola na patron nazo ko expliquer présence ya yo mwasi nanga ekopesa susu mutema mawa ekosala susu passe komona ke solution ko kozwa na pona minute tozana mutu musutu akoko sunga biso na likambolo kwa kangana to solola ka bien malamu kaka nakene kotalisa problème ngo tozalanga na yo présence na mama présence na bino basi esalaka malamu kati na makambo ekosunga mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda batombwa mwasi na mobali koko na musala kuna ye wo bavandi na reception bazozela tozanga biso kutana na patron to sola na patron ko mezate bakoti bango
Ta bakoti bango bu bakoti tina kati ya bureau ya patron bavandi. Bakoti bavandi na bureau ya patron. Ndeko na biso mwasi azako finga batu mobola. Ndeko na biso mwasi azako sosola batu na quartier. Atala boye patron ngo nani ezali garçon oya finga na quartier. Garçon ya sosola ki na quartier. Oya lobaki ke ngana ko bala pauvreté, nga fona bala ka mutambongo lokola nga mutambongo, bino boza babola, okolinga ngai te, bino bateki makala, soki osakani na kokangisa yo, makala na mama na bino atekaka, yango banokolia na boloko. Yende bazoya kolukela solution ya musala ya mobali na ye. Yende mobali na ye kakobetele lisolo ke patron na biso aza bien, patron na biso aza humble, patron na biso aza simple. Ezande ye ba ye koluka, akatela bango likambo pwete mobali na ye akuka kozonga musala. Mokili makambo. Ndeko alobi ya lola beta lisolo oyo beta lisolo nazanga ki eloko koloba. Na kauki na kati ya bureau ya patron. Nazoe bate na sala nini. Tovandi na mobile nanga nazoko koloba te. Maya miso ebandi kokita. Maya miso ebandi kokita ndeko mwasi. Tondi mingi ekomi awa bandeko bino mo biso maya miso tondi mingi asuko ekoma asuko kotanga asuko sala do. Moi mobala zo comprendre te merde yo kana ngana oto yo sola na patron mais ndeni ka yomba la moko bona ko kotaka bona ko mona patron obandi ko lela falo moi ufana na moi calme to kena na lisolo tina suka me yomba la moko ko bandi na ko lela nzoka ne moi sazo lela makamususu moi sazo lela mafinga moi sazo lela ndenga asosola ki tata na biso ba ko lukela solution yango ndezolelisa me mbala zo comprendre te patron comme ko tala mwana mwasa na lobi eloko te azotala bango kaka ayebisi ndeko mbali oui loba problème nini ndeko mbala bani ko loba tana zana problème boy likambo ezotungisa ngai tala boye awa na musala esali boye ezongisi boye eke boye lokolo yo zaki te ozaki na voyage na loba kaka soki yo ye na ko yana expliquer problème yango na sola nayo omeka ko sunganga parce que soki musala ekufi na kosuka ndenge nini tala mwasi na zana ye tala charge famille bana na kosuka ndenge nini en tout cas omeka ko edenga omeka ko sunga ngai abi ok problème ezate bobengela ngai di personnel batindi mutaki abengi di personnel na ba meko sola na problème ngo za ndenge nini abo na miso ndeko na biso oyo azako sosolaka ndeko mobali mobola eza ndenge nini di personnel meko expliquer non ezalaki boye asalaki erreur bo azongisa basanga to monaki afana na ndaku azela nanu to soki yo ye tanto bonsa moboto banini to kosabi ok problème ezate na yoki ndenge keli me bolimbisa ye azongela musala ayebise ndeko ya kozongela musala ndenge ezala komi tungisa te di personnel azongi na bureau na yakei ndeko mobali ayebise ke problème ezate en tout cas zongela musala et puis problème ne se kotungisa yo kati na musala awa yaka kana ngamba la moko direct yaka kosola na ngai mbala sima kozongela sute erreur wano salaki yaka ko banda musala parce que ça na charge za na mwaso za na bana musala ekoko kufa te eza malamu te mokili makambo bandeko ndeko mwasa zokoka koloba te azolela kaka ba solution nyo sozo zoma na wana masolo nyo sozo zoma na wana ye réponse na ye maya miso soki tondi awo ekiti do patron ayebisi ndeko mobali alobi ke mwasi na ona yebi mwasi na oto vanda quartier moko tokola na bango quartier moko abi asolo abi oui tokola na quartier moko tango bozozonga bozoke na ndako yebisa ye abetela oli solo na ngai mwasi na ona yebi ayebisi oh mama tika kolela pourquoi ozolela kolela te eza mokili ko ozolela pona nini solution ezomani bino boyaki koluka ngai pona musala ya papa kasi solution ezomani papa azozongela musala a continue kosala tika kolela zala calme bokende bozonga na kimia ayesi mobali na ye yebisa mwasi na yo a expliquer yo ndenge tozalaki na quartier tokoli na bango quartier moko bandeko mokili makambo to uti kolanda lisolo na biso ndenge elekeli ya ndeko na biso mobola tala epai baye kosukela ndeko na biso za kofinga ka bato babola na quartier ndeko na biso asosola ki ndeko mobali lelo oyo yende baye koluka alukela bango solution na ndenge mobali na ye musala ekomi keba alinga lunga musala esali pasi wane zali kati na quartier ekoki pe kozala kati na famille yo ozwa liboso ya bandeko nyonso yeba ko respecter bandeko ko finga bandeko babola te komona bango inutilité lobi na bango eza na maboko ya Yawe Nzambe mokili yeba ko considérer bango na bandako tozo bomba bana ba nièce ba neve yeba ko zala na bango malamu yeba ko batela bango yeba ko respecter bango
kopesa bango valeur quand même malgré yo mutozo kobomba bango parce que lobi na bango oyebi te. Yawe Nzambe nde ayebi lobi ya bato wana ozobomba ekozala ndenge nini. Ndeko mwasi bazolinga yo na papa songolo omoni ke papa wana aza pena na possibilité te, papa wana aza pena na makoki te kofinga ete kopesa ye ba réponse à mabe te. Zala sage yeba nini okoloba na ndeko mobali parce que yo ozomona ye na mokolo lelo ndenge azolingela yo ndenge ya zaleli mais lobi na ye toyebi te, lobi ya moto toyebaka te, ezalaka secret monene, ezalaka mabombami monene ya Yawe Nzambe mokili. Luka réponse à malamu pesa ye. Ba jeune fille na biso ba jeune fille na yebi kana ba jeune fille ebele balandaka nga batalaka ngai ya lola. En tout cas okutani na ndeko azolinga yo, okutani na mbala azolinga yo, omoni ke mwana mbali wana aza pena na makoki te, aza na possibilité te kofinga ete kolobele maloba mabe te. Luka réponse moko malamu pesa ye. Loba te moyen eza te en tout cas kosimba te na calme nyonso na simplicité nyonso parce que lobi ya ndeko wana oyebi yango te. Na pesi merci mingi na ndeko na ngai Kikase Pro TV na katia Canada na Calgary na Mabele Christela Kumbumba mama na Kikasia. Vraiment merci beaucoup bandeko Canada ya bino nyonso yango wana. Vraiment merci na ndenge bozali ko soutenir ngai ndeko na bino Lola Masolo TV. Vraiment merci. Pourquoi pas ndeko na ngai Joyeux Mbungu TV na Congo, ndeko na ngai Joyeux Mbungu na Congo. Vraiment merci mingi na soutien na otangu nyonso. Vraiment merci Yawe Nzambe mokili azongisela ya mingi koleka bandeko ya Congo bino nyonso yango wana boza ebele ya bino yango wana. Sanité ba jeune fille na biso awa na kati ya Irlande na Dublin na kati ya Cordorf park bisike vandi ba kulutu nanga bazawa na ba kulutu nanga nyonso ya Cordorf ba gros bisous na bino. Merci mingi na ba jeune fille na ngai Gradi Nzau na Clédia Bwekadi na kati ya Cordorf. Vraiment merci na pub bosalela ki ngai ya na bino ngai ndeko na bino. Vraiment merci ya Gradi Nzau ya Bwekadi Yawe mokeli azongisela bino ya mingi koleka. Bakase sise nyonso libota na Yawe epa ezwami bino na pesi bino kimia mingi. Tozo sukisa na ba anniversaire. Tozali na bandeko na biso bazali ko fete ba anniversaire na bango. Joyeux anniversaire na bino Manaka Mashingo na kati ya Matadi, Jacqueline na Dizolele Mbuilu na kati ya Lyon na France ya Grèce, Fernando awa na kati ya Dublin na Irlande. Joyeux anniversaire na bino Mbotama Elamu, happy birthday, parabéns pour vous. Yawe Nzambe azwalo kumu na ndenga bagiseli bino une année de plus. Na bandeko nyonso babotami na mukolo ya lelo oyo, joyeux anniversaire na bino esika bozwamani. Na bino nyonso bozwi ta na bino kolanda ngai bandeko na ngai nyonso bozo kolanda ngai tango nyonso bozo kolanda ngai yalo la petite sœur ya bayaya na ye na pesi bino merci beaucoup. Yawe mokeli abatela biso asunga biso lisusu wana tokutana na bino ya lisolo zali koya. Faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre argent et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Oui, mais problème. Non,
problème te papa biso tozaba pia cross agence biso nde muto wuti ko benga bino. Benga kasiko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non, cross agence c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross agence et kotikela yo mongo na yo. Papa okoki ko signer. Na ko signer. Eh fona la tilamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo-Kinshasa, +243 82 22 72 848.